tsila mukimwana kyame ndela mese salukya ngunza nzambi tusadila salukya nzambi mukeleka tusadila salukya nzambi mukeleka enza ya mvimba mbangitavuluka mona tata na pe tata molimo mo santo nzambe papa simokimba kukiangani tozongisi matondi mingi epai na yo pamba te obateli biso butu mobimba mpe otalisaki biso tongo ya lelo etomoni tongo ya lelo papa tozwaki mpe mai ya ofele topesi yo loko te me na ngonga oyo tosangani biso banso na centre d'accueil na ntina molumbu na yo révérend Tsumbu papa mosali na yo esepelisaki yo ete ozwa molimo na ye aya kopema epai yo ozali matoi na biso ezali koyoka makolo na biso ezali kotambola mpe maboko na biso ezali kosimba bisimbasimba na yango tolingi tozwa toli parceke lolenge papa Tsumbu akomi lelo lolenge biso banso tokokoma elolenge biso tozali lolenge ye azalaki akopesa biso na mokolo molelo tobomba tosalela po tozali na mokolo moko ya pasi ezali kozela biso topesi seremoni oyo kati na maboko na yo kobandela bino suka okombo tata mwana mpe tata molimo santo amen mesono tokobanda na mokanda na mibeko oyo tozwi yango na Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset ei na mokanda ya mosakoli chapitre 3 du trait un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout, un moment pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher les plantes, un temps pour tuer, un temps pour soigner les blessures, un temps pour dormir et un temps pour construire. Tokokende na mokanda na Apocalypse. Apocalypse 14, verset 13. Heureux dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise et qu'ils seront récompensés pour leurs œuvres. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Tobondela nzambe. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Na circonstance oyo tokomi na ngwa kotatola sango na yo. Ezali supo na papa pasteur te, mais pona biso na bomoi. Ndengonga ebelemi latangai mayengai na koloba mauta epai na yo biso bai totike na sena tango tosimba tosala pote na mukona suka tobikisama na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Ba evenema nyonso na kati na mokili Nzambe asi atandi chaque événement na tango na yango. Tango na ngai ekoki pona liwa yango bomoni ngai na kufi. Lipi ya tei biso wana. Alobi bandeko na sena mokili ba evenema nyonso sala malakati na mokili Nzambe asi atandi chaque événement na ngongana yango. Kobotama ezali liwa ezali. Ya lobi na biso na botamaki ngonga pe na ngai kokufa. Où il a reçu le baptême kimbangiste. Son engagement, son dévouement, son savoir-faire, son savoir-être, son savoir-vivre lui ont permis d'être promu au grade de pasteur. Pasteur communal de Nyangara, 72, pasteur de la zone mère, entendez par là la commune ecclésiastique de Bukama, regroupant les communes de la Gombe, Lingwala, Kishasa et Barumbu. Ensuite, il exercera les mêmes fonctions dans la commune de Limete. Il est passé par la ville de Kinshasa où il fut
représentant provincial avant d'être nommé aux fonctions de représentant légal deuxième suppléant chargé des transports, logistiques et voies de communication, puis élevé au rang de représentant légal premier suppléant. Avec la réforme et le retrait des titres de représentant légaux suppléant, il quitte ce monde des malheurs comme conseiller national, fonction qu'il a assumée jusqu'à sa mort, intervenue le lundi 23 février 2026. Tout au long de son ministère, la discipline, l'engagement et l'abnégation dans l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Sa détermination, sa disponibilité et son attention particulière accordée au développement de l'Église constituent une valeur ajoutée qui nous précède étant donné que c'est le chacun. Nous ne t'oublierons jamais et nous nous inspirerons toujours des valeurs que tu nous as enseignées. Que Papa Simon Kimbangu Kiangani daigne bien t'accueillir dans sa cité céleste et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faki bakoko accompagner biso pour na dépôt Jérôme de Fleurs. Au moço da Bahia do Santo do Céu da Bahia, da Pencoia, pela Cocomição. O ano é o nome de uma fonte de papai,
Thank you.
libota na ngai tala kufa ndenge kotika na libota na ngai tala bandeko ndenge basili kokufa tala mama tala papa tosi 8 personnes totikali toi papa Simokimba Ukiangani Kanisela biso Lelela biso pa ya papa Kombo ya tata ya mwana peli Monsanto papa président collège papa ya cabinet moye zali bino bozali to ya papa boluka sorti ke to mona papa to sola na ye libota pasi kufa famille de 8 personnes, totikala 3. Moko kutu awa moye ezate pour la santé. Pasi. Na komba papa ya mwana peli Monsanto. Amen. Na komba tata mwana pe tata molimo Monsanto. Nazwi maloba sur responsabilité. Il y a responsable ya famille Ntsumbu Ndompetelo. C'est vrai, ba témoignage nyonso ici et pesami. Utambota manaye ba classe ya salaki, libala ya balaki, ba bisika ya salaki ko banana onatrati na lingomba na ba fonction nyonso ya accédaki. Na niveau ya onatra simaki ba fonction minene. Bamikolo bazaliawa na époque ya Mobutu tangu président Mobutu apesi PDG Palinx 48 heures abimana mboka Palinx tangu azwi pepo na aéroport azongi poto Papa Ntsumbu Ndompetelo oyo alaliawa yende asalaka intérim ya mundele monsieur Palinx na onatra pour montrer simplement que
intellectuellement azalaki na niveau asalaki musala mingi. Na niveau ya Lingomba n'en parlons pas. Il a même assumé fonction ya représentant ya ville ya Kinshasa. Ezali fonction ya Mukete. Na niveau ya politique, il a rang ya gouverneur. Na niveau ya église ya Kimbangiste. Et voilà lelo ke libota ezokolela abalaki abotaki bana nyonso basi batikala misatu moko kuta koki kokoma te ye pa azokobela na banza maleli wana ya bana ekomi na biso nyonso. Noko azalaki mutu munene pe azalaki très gentil na mutu nyonso. Abandaki kopesa mutu nyonso mbote na cadre ya misima ya camaraderie ya kobeta loboko ya kolekisa mwali loba boseki epi aleki atikalaki kozwala na problème ya mabe na mutu te. Na niveau ya famille yende azalaki chef de famille malgré koseka na ye metango azosala bapalabre ya famille ezala na matanga ezala na ngonga ya libala soki omoni akomi mwindu lokola ngolo ça signifie que koseka esili. Niveau ya famille tobandaki kobenga ye léopard ndekombo wana yango ye akufi nango. Proverbe africain bakake le léopard quand il dort avec ses taches. Lelo nokontumbu le mebatashi na yo ya léopard otikali léopard na mitemba na biso pe seko na seko tokobosana kamba emaso otikali kolakisa biso te. Na niveau ya Lingomba tokopesa remerciement na mukonzi ya Bule na ba conseiller nyonso na maemanso basali. Tokopesa remerciement na niveau ya collège ya RDC, remerciement na niveau ya ville ya Kinshasa pona implication pe respect ya ba instruction nyonso oyo mokonzi ya Bule apesaki. Famille epesi merci mingi. Merci na bandimi nyonso parce que mutu nyonso contribuaki moralement, spirituellement, physiquement, financièrement na maemanso e mazoko leka awa na faki parce que na moya lelo faki communal ezalaka te, faki azali réparti sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Na circonstance ya boye vi banzela ya pasi ya transport na mikakatano nyonso eza na bandaku pona ko mobiliser mutu na mutu ya kolongwa esika ya azali kokoma na esika ye epesami na mutu nyonso te. Famille ezali na esengo mingi faki atako tozangi oyo tokoki kopesa menzambe ya esi ya pamboli bino apesi bino ya koleka topesi lisusu merci mingi. Mukolo ye akei na mbandaka nde esika ye ake kokuta wenze kuna na mbandaka ezokoteka bambisi moto bamayanga bamonganza ba ezani ya manini bayebisi ye Shimbriki amour na ye ya Shimbriki bandelaki wana à chaque fois tokolia bansimiliki bandaki ndeko kosa bino ye aliaki yango deja kuna na mbandaka jour esengo wana nde azokopesa biso nyonso elikia par ya maemaso totozela bomengo ezokoya tokolia bantsimbiriki tokopona oyo ya mafuta leka oyo te yo yaka yesi aliaki ya ye kuna na mbandaka. Kasi muninga moko bazalaki na ye lokola yebaki ke moko bandaki kolinga mingi biloko ya zamba alors komaki na periode moko mwa crise banyama bazokufa mingi te muninga wana apropozaki ye ayako tekela ye bampuku oyo ya zamba. Metango ke koluka bampuku ya zamba azwi te me lokola yebaki ke aza na mbongo ye moya kende kolia ye mbongo kende kozwela ye bampuku oyo matutu ayakotekela ye ponoko alia
ora yeba kiteke noko azalaki connaisseur biso to bandaki koyeba mpuku ya zamba soko bendi mukila ekionuki ya kolia me soko bendi mukila poso mukile zolongwa te kuona babengi ye tutu kotikela ye matutu wana azwi mbongo apesi ye baseki ayambi ye merci voisin merci metangu yake ye atikali kotala monike bampuku ndako. C'est le plus mauvais souvenir oyo noko atikalaka nango na mbandaka batu ya mbandaka na fundi binote bolimbisa ngai eza nango mukolo ya esengo pe mukolo ya koseka liwa ndenge alali wana noko atikalaki kolia lisusu mpuku zamba te a partir ya mauvais souvenir ya moninga yaki ko piéger ye na bampuku ya ndako. Sinon remerciement mingi Kinshasa mobimba na memanso maleki nde maloba ya suka ya famille ya ngwana mapamboli na mutu nyonso oyo azuli kanisi yako assiste biso de près ou de loin. Wana nde ezalaki maloba ya famille totondi bino totondi tokolongwawa biso tozokende na mboka ya Mputu kuna na Congo Central. Lobi dimanche tokolala veillée enterrement ekosalema le 9 kuna na Mputu village natal esika ya abotamaki. Tokozala vraiment na tante parce que tokaboli équipe ya famille ndambo bakotikala bayemba so balandi biso botikala bisika e bovandi nzoto soki ekei biso tokei bana bazali bakotikala kokabola mwa bouchon ya mai mwa bouchon ya jus oyo kozwa matondi mingi oyo pe amoni en tout cas bouchon wana emikome vraiment limbisa biso mikolo ya pasi nde suka ya maloba oyo tozalaki nango yango wana totondi bino botondi na komba tata mwana pe tata molimo. Amen. O kombo na Nzambe tata mwana pe tata molimo santo na banza biso banso toyekaki katenesika oyo na tina ya circonstance ya liwa ya tata Ntsumbu ndo mpetelo Lambert Damaji toyebi lolenge toyoki ba témoignage nyonso. C'est parmi les bambouta de premières heures na église na biso. Asali mingi de yangwana sur ordre, sur instruction l'église kimbangiste papa Simo Kimon l'église kimbangiste papa Simo Kimon Kianga mayeye apesa kisibo comme instruction mayeye apesa kisibo comme instruction et à la ville et à la biso ce collège ezala ngomba mobimba yango ville ezala biso ce collège ezala ngomba mobimba yango nde tosali na kombo ya tata Simo Kimbangu Kiangani na kombo ya tata Simo Kimbangu Kiangani Nzambe molimo santo mukonza nkomba mukonza bule mutu kezaliwa na munene ba mambo ya famille bomatikuna na mutu ka munene korbiara pe ba mambo ya famille bomatikuna na mutu ka munene korbiara pe zaliwana kornde kende kuna toke na kimia tozonga pe na kimia maso maleka na kimia tusamba munazola kwangese ye mwana itata mwanda velela Nzambe tese ye mwana itata mwanda velela Nzambe to tata Simoni Kimbangu Kiangani yenge Nzambe ya Zola Nzambe ya Ludi Nzambe ya Walakazi Nzambe kati kwa bantu papa kese kala kuna Zulu vumbandu ya tukala kunimaku mukwana moko muntungu ya Yerusalemu diampa kesa dia nene tata Ntsumbu ndo mpetelo Lambert Damaji zei mwana salikasali mkatika dubundu ye kuna onatra mamoncho makasedi widi papa widi ndombolo za bana batelevo nana bakala kanti basidi kaka batatu emu batatu basidi mpe mumoshi tukanene nendele lwakafulu kikiko mpasi bana badididi tata mwa ngeka ona wise lendo musima mvita mubana boka sisidi mama mpe watu sisa wavunda bana badididi inavo Nzambe to malo
ndomba za bana beto ukubatanina ukubabanzila ukubalungwa lungwa mpasivo luvuvo molokala yao dibundu dikasisi di papa